moi si oyo asibaka mibali donc mibali bakwa kosiba basite baola moi cité sumu kongo soske ozala mpona osiba donc asiba nde mibali soko osiba ngatinga na sibi mais akande rola mobali olala mwasi bon ebe mobali mosusu mpe akokani kosiba mwasi kote akosiba mwasi tote akosiba mwa ekuba lembi akomo biso matelanga ngaka matelo bano travail ochi tosisa mosala biso. Ok, voilà, bato baotala biso baza pour ça ba comprendre le pourquoi okoma na vie oyo. Okoma na vie oyo bon eza vraiment histoire mulayi eza vraiment histoire ngai tina koma na vie oyo dona na mwana moko ya mbali. Ok. Tobota papa mwana akaza bolingo pesa la nango pe bia otanga pe mbali pa lingio azo kipe mwa mkaleza ya bolingo. Tina koma na zemi asente ngai na kima nazonga sheba famille mobali mais mobali ko betaka ko nyokola ngai na boti na césarienne mais alinga kabima nanga kaka so na asena njoto na butu na boy ko beta na sa deux jours no lia te mwana rumia popoto te ka ba voisin pesa nga biloka mwana ba voisin ka basunganga c'est comme na buta senga njoto na boy ko kata nga na décaler alongo na bilamba na force ba comme lokane tie ko violer ngai to la mwana papa c'est l'équipe bongo na yo boya mobali ti yebi ka baluba ne ba comportement wa ba Britannique na basi to ka bwana zo mchebiso na komo constater kaka mwana ka ba matolo ba famille za ba sungo mwana lia na kutana kama na ngabo komo ne Nicolas za na Braza. OK. Azaka awa Irene moi plaisir la ka to tanga pe na masolo kana masa neza masa talanga na bota me boye na expliquer otenga sala na nga copine na ngai ba lema kinda ba vina nga ba boîte ya okop ni ebisa kwa sala ateka mapapa toni ateka libolo asibisaka. OK. Ngasibisaka na ngai soki okoka to sani to bimaka yo ebika nezaka to zalba la bia wa no sungo na mwana to bonga mape na lati pe bien mo sersi to kepe lemba to koma pe na lemba to vana na bara cheche to vana na boîte ya cheche na kati. OK. To vani pe atui mo melani ngabi na meleneke masa ba bisi pe la ne pe ba mbongo pe na bo masa lulu zanga ba dollar vi masa bisi pe tous pas fungoli we abeli ba mani o melani boy to wali po melati to mula kama toto mo boy pour asepela nanga atindi ba mani bengi langa fiwana ayepe mbote toto mo zana posa masa belongo akele so tunyo loba passage eza $50 mona ya loba nous eza na $40. Donc si je comprends camarade nda zo coacher donc camarade nanga za coach nanga la sanga donc vous allez blé webi comme donc première fois mwana ndako no senga nde balipa na mwana banini na pale pena. OK. Toto pa benga o musiki toko enga bia kombo na pese pe kombo oko po sala ndeni passage na bi passage na sala ga $50 50 bongo nga bi nu za na $40 hotel na pesa $30 to kingi ebi ba hotel na bilonga bie na imai na hotel ya arena kanga mana chichi ko tape na hotel arena wana pe longa pe bilamba na zip on za prudence ngai prudence za papa o chachanga mibale ngabi mibale abina chede prudence na chela kyo ngai ye master no achema saka bizaka na ngomu ko za penui ngape na chiko na sima o polu ka prudence te ko saila. OK. Na chede prudence na chede point yote na liga na sala de prudence na chede kapoti pe na likata na koti CP boy. OK. Ai to banji lala na lali pe travail sibinga nasali pe ke moi satima pe kota bana kabona mobali bele ba kema zelana donc de bobinga mumbenga zolala oyo kipe moi ça facile bana na ka kitoko so la pe mumbenga za pe ke no ko pe na bamba be na verser abo faire ça personne na verser vie ya possible asi bangai moi mi to mabela o mela pe na ko boa kape parce que on ligne ce comme akala ko pe na mutu na ngai ba kopi vie moi ba la pe to bibi pe na ici un certain papa azana voisin non en fait oza moi ni mo au kata kuna papa na za posa ba fille posa ya 6 filles. Puis si moi c'est mais ya ya kina ma kamba na te doit tirer bino bino bokende ben vous avez vu ça ba chambre si je comprends elle a bino corps qui est oui, ça se là. Et ça, la Braza, il y a Covid Madame Boutou. Il faut appeler ça nos bambous. Ouais. Si je comprends, c'est ça. Oui. 9 000. 9 000 balles. Combien de filles? On était 6. 6 filles. 6 filles, voilà, sur Baki. Non, tout beaucoup de même sous. Non, 5 élèves qui n'ont qu'à m'en rendre à qui est OK.
Ok, oya 5 ya pas nzela moko to mutu na mutu bokende nzela mutu na nzela. Tokende na 4 4 tokende nzela mpe ba moko wana bayaki kolanda na mère ye moko. Ok. Bon, tout ça pour ça, la suite c'était comment? Comment Brazzaville et tout s'est passé comment? En fait, comme à Brazzaville, tant que comme Brazzaville, puis bah loger biso avec Isaki que notre papa c'est notre première aussi au Kende kuna na Brazza. Ok. Donc comme on a bah loger biso to pemi to kitiwana tout ça bah divers na ba restaurant ba même biso. Donc après aller et comme temps il y a que non que tant monta ben bino défi baké après comme a tourné sur moi je pensais que non elle se sautait en bas Kende kutana papa. Et elle se yebi. Ok. Elle se pose là, ma cambona, ou elle a non, tu comptes Ok. mais elle a qui en a été. Elle a qui en a été, j'étais surpris. Il y a ma camoussou, que non, papa Lingine, Alingi Ninte, Alingi Zototé, que non, il avait un grand plein dans le colonel. Il n'a pas tellement amené dans le colonel, il a colonel, après. Ma personne on a vu non c'est tout. Ben si je comprends mieux, Moto Bokendo sa couple n'avait papa. Bon, on lui appelle papa. Ok. Ben apparence Brazza j'aime ou bien papa. Azane Brazza vraiment papa taza tonton mais les surnom et papa. So tout ni fio akatara Brazza là que non ba fi ba katara ça makam na bon. Oh baza vraiment ça que ba vanta vraiment makam. Ils vont te parler de papa. Donc ba fille et Bello Bakenda qui va ça vraiment couple na Brazza oui. Comme moi. Oui. Donc j'étais surpris parce que moi je ne savais pas, je pensais que non, je me souvenais de ma vie sur divers, parce que les savants m'attendent entre vous les filles. Donc c'était un peu ça. Donc on aime la papa pota 3 fois. Après, ils vous donnent votre argent et puis net aux gens qui. Vous allez expliquer, mais c'est en colère, la papa pota 3 fois. Ça s'est passé comment? Le papa vous a dit quoi? Il y a beaucoup maquis et d'exigences, donc expliquez ça non. Bon, en fait, les exigences, c'est non vraiment pas grave. Ok. Non, car interdiction un téléphone. Interdiction un téléphone et puis non parler aux gens. Et puis, laisser eux acquérir les moyens. Voilà, parce que quand nous nous sommes rencontrés, c'est sûr que non, si on nous avait déjà parlé de lui. Ok. Papa biso nalalaka namona yakitanga kale sabesi na bi papa po ani bon abesi na parle mona na bimayoka abesi na banjo kitanga kale so abesi na banjo sanga me poli azo salon nini abana aussi bangai papa azo siba mona siko abanda la lo poso benini poso o mama na lazala wana te mama na zaki wanti mama na za mboka so oyebisa ofunda papisika mote afunda ete bosko kuma libanda ndeni chaka mikobo libanda na koma ipona pour papa biso. OK, et okomi na via libanda est-ce que via libanda est bien? Bien te pour olia libanda il faut ça pour na senga c'est 5 na lia pete obunda kuluna na bunda kuna te siko na butu oza âge na 11 ans oyebi mibali déjà na des vierges na des vierges ya mo mobile obi ya mo mobile siko ba passage na bino na butu yopo telema na bakwa mibali bazo bima nao ezala non de libetela bisono ezabo otemi na coin papa mo baye asi mwana papa mkolo OK abiso mwana na sengi tuweka na chine mo bona salwa magoda kaka abesi manga plan zimpe to kene be wakiti bilamba asibi ngapisinga mbongo oka pasité na ka passe passe est-ce que ça bien vraiment ti pour ça nous ezalani pour ça nous ezala mutazo ngai akom tape mutu pena mokilio to ngapeta vio akifazer nalembi force tu ba via mikolo bacha watu misapi bana aussi basi babatu vio to koka ngote vio ya passe vio eza passe sikoyo via libanda polia ifo sana posenga se ba pesi yote la linzala lelo oyo est-ce que yo po boto la ngabela boto yaka betela biso ezala ndeni
Ezabwe. So on t'a terminé ça qui nae. Asimi tu téléphone mabo ende tu senti aussi ngai. Tanga saka mo bisaka mbola saki bocha kule mo téléphone kim. Est-ce que ça bien? Est-ce que koyiba ça bien? En soi mané nzamba kila ne boyiba wana ça bien. Ça bien? Ti. Pour ça nous askoni. Pour ça nga. Papa biso. Songa la na ndako. Asimba nga nzoto. Albonga na to bimanga na e. Papa simba ko na nzoto bobima bosala nini? Oto sama kama mabe na boya na nga ngone na kimena na nga ndako. Zela papa bando simba o alala o ebisa mama te. Mama zala ate akena voyage. Siko o expliquera ta mutu moko to funda papa pa mutu moko te. Wani zakana babutu to lala ndako. Lala ngai. Papa biso na leki na nga papa sala na chambre na. OK. Zobe to lala na chambre na biso na sutukawe. Papa na chambre biso komo kita elamba. Elamba ndenge nini? Kale elamba banana jus papa kitinga na caleçon. OK, papa ebisoni. O to bimangane na boy. Bo bimanini asaloni. Asiba ngai. Anya siba ngai na boya na ganga. Chipina komo ganga na butona petit atiki ne pa bima ki akola nenga pina laita ngapeta ni pe. Na komo singe pe mbongo lia. Ai bisa nga na bisa ko boy. Oto bimangana obanda boya na peso mbongani. Ona kimina bimana kifaza. Donc yango kimandako. Parce que ero bimi qui faisait, est-ce que au mon avis qui faisait ça bien? Bien te. Tonne na abwe na linga ko mutazo ngai. Na kena ngata mtambongo. Ata bubule ndazo ngata. Akena ngata ata kote mwa bona vanda na lia bien. Na komana mwana mtambongo. Na via libanda mamunya mabibo kutana na. Ana via libanda. Neto lala bave na biso te bave mususu bayaka zindela biso ko zindela bino na ndeni bayaka siba biso bakitela biso sela obi bakitela biso bakala so batia biso misapi bafina so mabele na nyonso wana bapolisi bakotela bino te. Koto la police ezalaki la police ya likolo china kimamba unchikuna la reta wakaka ngai omela diamba na baya diamba omela bilo ni tangilanga na baya diamba shimbo kesh esa la ronde na modobe esa la ronde kasa tsimaka bakaba jaoni na baya ka so bilo kwa na somi le sala ronde esala ngelote na yoka na mela ona yoka obia mesala ngelote so lelo oyo nyonso na via libanda posa na wezani osala nga ba yo swanga ka teba mtu mwa ya mbongo eza nani komena mubulenda eza nani alaka ba yo swanga na kenanga lelo oyo na vie oyo ya libanda oyo bano bazana ndako soki bangi baya libanda oyebisa bango baya to baya te bano bana ndako so bango pe baya na via kifaza oyebisa bango baya to baya te na le baba ya te bazonga ndako nalinga ne ndukuta azwanga na zonga ndako nona msonda linga sibanga ngona kima obi nona msonda linga kita bilamba sibanga ngona kima yango kima ndako ebanda ezala na ndeli betela biso noko ayebisa ka ona oni esa ngwa bima na ngai yango nga boy yango abengani nga ndako oyebisa mama mama baki na tika noko na aselote yango kima oye libanda via libando okutango ndeni kama be na ndeni musu ave bakokango baki osiba o musu mpe bato mabe bakosiba o musu eka ebele ka nde toza boto musu bavierge te mpo basibi biso ya tona kifaza beta no basibi bino ya tona ndenge ebela bato na ndenge na butu bokobima na bakombe mibali 10 anosalaka na ndenge basala moko na ndenge mosusu akoti wana poso avec préservatif poso obanga maladi te obanga yango te mais oyebi ke maladi ezala siko osala yango na bacombien elote osala yango na bacombien baprix 10 000 5 000 6 000
wana butu moko biba combien mbali 10 et arrivera pe na butu wana batu pe ba violer yo ndeni beta na lisolo musu akanyo baki o violer muti otanga osukana classe 6e oza âge 12 ans vie ozo mener libanda en soi au monde ngeza bien bien tellement bien est-ce que yo posa no en na senga ta ba konja mboka ba lukata centre ta mokonja lukata centre ta biso poto vanda mkonzi nani Fati nani Fati loba papa Fati président na biso ko benge Fati bon papa Fati président na biso de la République démocratique du Congo. OK ozo senga nini na senga lukata ta centre to vanda Vanda to balke no centre botika mambo lelo so belo na bible na kapoto ponani bible opona bible poni eza ba réalité bela musunda mako pambolo kana njela bible na ozibe mo libala bien ozibe mo bikota bio kepo voyager po kepa ta poto ta wapi voilà na via liba vaki ndumba pe da biso la makambo ebele da bino net na mambo nini vaki ndumba la njala te OK ndumba la njala te ndumba ta zang na 2h 3h na zanga te expliquer biso na terme na ndumba la nzala te ndenge ni ala nzala te kwa za marchandise nyoto za njoto langa dikolo ngo nyoso te nanga za mbongo mobali so alulinga apesa ka mbongo dikolo nga va ala langa apesa ka mbongo seka libona nga mbongo mabele mbongo ata sepe na nka boza ka mbongo au fonctionnaire ndeni ba passage na butu za ndeni ngai papa na sisi na butu na bimaka somo mbenga sepe nanga abengi nga zwinga tokei soki paza mbongo na ibie obi sana mbongo be na ibie oibe na ndenge ni banda na ndenge ni expliquer biso tokoko tapa toko sibana OK na kiti se akiti pantalote ngai ye kuna sa travail nga aboko ya na poche oui wa position no pesa rapport ata position sima yo tino asaleka mouvement bandela na apo iba mutso bokoti na ye na chambre ezala na ndenge nini position no pesa o frapper pe ndenge nini ezala ndeni soto koti na chambre il fait sala e filatique ne bagye muto azambo na se filatique ndeni pour premier toto solinga na ye apata yekuna na la ndela déjà na lugano ndo chidina bla mike te pesa na suma bona zangi capote pesa mo suma capote ta mona bisambo ebe na ndese kaza mbongo ebele tango to kota kuna afuti place eza 3000 demi tango afuti place to kalinga na ye so pesa nga 10000 ngapi na ibie mbongo so pesa nga 20000 oto pesa ngebe so nga ebe na ibie o ibe ndenge nini na ibe ndenge nini kanda kicha potabo pote suka anase ngai maboko na ngai baleta ngo yadi ko na kuna na obinela ye ngako na obete mbongo na obinele nini dasa iriana to ndenge nini dasa re mada na zimbo sentiment so leki akufi obeta ngo ndenge nini walo pese sima to liboso to ko ngako kompane andenga lala bala na do ba promosoko ba mibali baba se obiso bala senga bongo bala wale kenda bongo obi biso pe lobi to bongaka foko siba bango makasi obiso siba bango makasi banda non zela na foko bango ne fo bébé yo sala ni libanda na botolaka na ibaka na sala wa mabe ouais faux bébé mutu mabe enfoiré cette fois moi c'est que garder concentré et diabo otu ya si to bota mama bota mususu faux bébé vie oyo salarié ya oyiba est-ce que mona ngo bien pona ngana mona ngo bien o mona ngo bien na ndenge pona libanda bala kenda bongo faux bébé na papa na mama obaboto bazan vito bakufa bakufa na este mama biso kufa na mama biso kufa na kankokolo babete masas papa biso kufa na Goma mama kufa wo famille ya papa mutazate kwa kufa famille ya papa maleki na biso na kenda pa maleki na biso benga nanga yango na tala te sona bina landa bo ezala mabe yango na bima na libanda na koma na libanda na concentra na libanda beaucoup de balabala bébé
te bango tu bolingo donc ndeza bolingo na bango eza bilo donc nakoloba bolingo ka elongi ya mutema te toyebani mitema te toyebani bilongi me mitema te donc balingaka ote oui expliquer biso libanda polia il faut ça fona lia il faut na iba fona botola fona zokisa en soi au salama mbona sepela nango nasepela nango parce que c'est vie ya ngwana eloko mosusu asala te potika vie oyo ifo nini il faut que tout ça on pense pe la paix quand il se peut banchike to concentrer to tanga peu oui au souvent en classe na souvent na 3e primaire oui oui ezana moi maele na mutu oui na retourne question moi sur répondre 4 x 3 combien 4 x 3 4 x 3 Vérande na habité à V. 4 x 3 combien 3 x 3 na habité. 3 x 3 combien 9. 3 x 3 9. 4 x 3 combien 4 x 3. Faux bébé yebisa biso boyiba non ndenge ni. Koyiba. Vezala pourquoi ce comme butu mutuna Gillette nende na bona poche jamais na zanga Gillette oya bala jamais na zanga Gillette ya mabe kenda abongo Gillette ano sana on ve o ameka pe na pula nga pe boya kutana pe boya azipe aye na ba papa na ba mama boyiba trop banal biso to yiba ne ba mama beta no ezala no tuza libanda mona ya moko osenga mutu boye aneglige angwana sikotinda biso toyiba lelo soki gouvernement lo bia tinda bino na ba centre ba ONG botika bulo oui to chikango